Sentiment oyo zomona papa Yves, sentiment oyo. Et si les sapés batu ba vie avant. Yango na ebisaka yo eza malamu losa musala ko panza sango. Il faut en avis de prière, madame no pe na ndako fa bondela kamengi pona yo. Donc faut la intercesseur pona yo. Yo peneti ba dimanche, il faut que yaka ko komisa nzambo sambela. Tokolobelango ne miseko ya. Après terrement tokolobelango. OK. Tout le monde va catcher dans la forme nyos. Ba ti ba zebola, ngola, ba tchepena ba signe o isengala, ba cha sumi petit bana combat. Monsieur Blati va casquer na bango wana so casquette ni so masque monsieur même plus loin na banguma nzoro kuta nguma mnoko na éviter to ba wana pe mabeza lisusu kwa ndenga bata o suksa mission na ye o diable a pesa ye awa siko tango zolonga besprit pe fo ba pesa nzela. Alors, à cause de la cérémonie, na ba droit mystérieux oya kofuta. Omoni et na opesho exemple moko. Soko za mutu ana pas. Do ancêtre. OK. Ya milimo ya mboka wana o ba kufa bana na ba cimetière bani. Il faut à ça la demande ya sorti na l'esprit wana. Poko wane longwa. Potangwa yaki lokola ezalaka na pouvoir moko na kati na ngo. OK. Toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Esprit ezalaka ya nzambe. Âme nde diable akotaka mpona koutiliser. Dans le poso pour d'autres âme na nzoto yango nde ezalaka utiliser na diable mpona masumu. OK. Ça, tu évites moi de commenter de mais écoute la photo où on moni. Et c'est rentre la cérémonie. To azokanisa papa abino solana papa natikata maloba suka papa yo kangai. Et place Ganfa na yo chapeau dingwe moto ndenge o azaki bongo à 5 collègues na yo au travail c'est comme on a ndenga catch. Alors comme on a déjà corps ndenge na ville ça et ça nous nini bien que les loza sur na kaonate les loko no sel nzambe mais comme on a kaka ndeko atigi biso et ça non ndenge nini ndeko akendaki na avion na bomoi azo comme colis na se avion et ya liboso loko na koloba liwe zanzela na biso nyonso. OK. Et motu moko ta sepela na kufa. Motu moko te oya sepela kana kufa azate. Même nzamba zoloba na biso na Ézéchiel chapitre 18 verset 21 à 20 à lobby à 21 à 23 à lobby. Asepela kanaliwa ya moto na masumu te. Na Ecclésias alobi na biso e moto aza maître ya bomo ina ite kaka imoko nzambe aza maître ya bomo ina ite. Liwa yedingwe d'autre part soki nzambe azu bomo ina ye eza pona kolakisa biso ototikali soki ba biso ototikali donc tomite en général na biso to bongola mitema to continuer toujours kotambola na vie ya sanctification. OK. Donc ezo lakisa biso ke liwe ezali. Donc muto koki kosala nyonso mais kobosana eloko moko te ke liwe ezali. Siko na part na biso ba Kristo tobangaka liwa te. Mais toboyaka tokufa kati na masumu. Po soko kufi kati na masumu, place na yo ekozala wapi? Po toza na ngolu kaka tango toza na bomoi. Soko kufi ngolu ezate. Soko
kufi ngolo ezate yango Bible lobi na biso nzambe azali nzambe ya bakufi taza nzambe ya bato bana bomoi. Naka ya bandeko bana bakisi bazana kindoki bosela kibunganga. Eza pe leçon pour na bango. Tangu yango yo. Yozakache tala mutu oyo asali succès na kachi na Afrique mobimba a lokolo dingwe azate. Mesuko ya kufi. Yo kangami na bakisi na kacha kachi. Ozo lokoko mabamono danger. Ozo mona ke succès na ngeza mukefo na se multiplier yango. Est-ce que muto nzamba longoli na moku yoko kanaki nae yango moni Marc eza koloba na biso Marc chapitre 8 verset 35 à 36 elobi tina nini na moto a gagné nyonso ya mokili oyo lobi abungisa bomoi na ye soko bungisi yango eloko nini okofuta na nzambe pozo yango lisusu problème eza lisu yedingwe te. Okay. Problème etikali na biso oyo totikali na bomo. Problème etikali na bato baldengo ozo nazomona na ba image balati ba rafia ba jipi ba pakoli bangola ba mabela ba cimetière bazobina. Pona bango bazomona ngo esengo. Mais babosani ke après enterrement oyo ebele bazolanda na lisusu. Pour mutu yo sozwa ki baki se pa na ye. Yango ya ko confesser. Pour komema bango ezaloza pasteur. Ta yango yo confesser. Ami ba onde ni l'homme de Dieu tandis que oyo za comme mwana tope oyo ezali bongo mutinda mi mosusu. Bazika pouvoir basalika moi naza remplaçant moi naza edingwede ye moko mwana na bemission salaki alobaki ni bato bayebaki edingwe ya série 7 série 8 série 9 bayebaki edingwe yango ye. OK mais kasi pouvoir on est kapona ye kasi moi naza remplaçant ma part moi na batikela ye basala transmission ya pouvoir tant ou papa zana bombo pour papa déjà yebaki azokindi tala yokana biselo eloko liboso diable alongola kabatu na motu conscience bato bazali koyeba keleweza conscience wana batama beto na mutu nyonso oyo aza kati ya masumu. Omoni mutu aza chrétien ensemble la nzambe akolekisa 10 minutes pesa yebaki eleweza. Oui, pourquoi? C'est parce que azoluka toujours azala préparé. Azala toujours préparé. Donc ozala préparé, c'est-à-dire mutu azobongisa na nzambe tango akwesami na 12h juste 12h 1 seconde nzambe limbisanga limbisa mutu akweisinga a toujours na via sanctification a toujours na tambo na makolo nzambe po azako boya liwa écouter na masumu po soki liwa écouter na lisumu moko ata o nyonso salaki ya malamu te pamba eza biblique place nous allons faire pour lisumu eza nzambe te lisumu eza satana. Yango moni Bible lo bana biso na mokana na 1 Jean chapitre 3 verset 8 moto sali masumu azamwa na satana. OK. Poete satana nda salaki masumu uta ebandela mokili. Kasi Yesu Kristo aki ko détruire ba œuvre satana. Donc moto andimeli Yesu Kristo na lolemo na ye. Pe akotisie na kata motema na ye. Moto ana za pardonner na masumu nyonso. OK. Mais papa, il y a toute la question moko vers aéroport déjà international Yanjili. Nous autres il y a champion de Kiti, Bakacher, famille, bandeko, ba fan bazaraki. Ben
tu as une photo moko et zo circuler lelo na réseaux sociaux bande ko batikeli oyo azali bongo mwana ya Edingwe cercle ye moko to moni soka ande ko solola to ande ko sala nini liboso ya cercle na ebité ozotala mo pe na image komona mo bande ko ba excuse na bosa de ko kanga pareil moko na kangi yango pour na dérangement ba père photo oyo ozotala ya mwana Edingwe komona cercle tikali ye moko azo solola azo loba bon na ebité cela qui maloba mais to une photo plus to éviter moi to commenter de mais ko ta la photo oyo moni et c'est on ba cérémonie to azo kanisa papa abino solana papa na tikata maloba suka papa yo kangai et place bembe ute na Maroc moi na kenda kete azaki to ba liboso la baga okenete et puis à cause de la toucher avec la émotion et voilà lelo acceptaki akende azikora inamo et lo kwa liboso na poebisa yo Edingwe azaki mystérieux un mystérieux corps na ye ezalaka na pouvoir moko na kati nango toza na corps toza na âme toza na esprit esprit ezalaka ya nzambe âme nde diable akotaka mpona koutilize dans le poso pour d'autres âme na nzoto yango nde ezalaka utilize na diable mpona masumu Edingwe lokola âme na ye ezalaki utilize na makambo ya masumu ya bakisi ya bondoki yebaki ye mobimba azo travailler déjà na monde à ténèbres na poste kako azalaki nango na mokili potango azalaki na mokili azalaki pe na ténèbres donc azalaki déjà na dédoublement siko corps na ye wana eza na pouvoir mystérieux oyo ezo régner kati na mokili pouvoir wana lokola nanu bakundi corps wana te pouvoir wana ezosenga bambote ebele na mika badika pouvoir wana ezosenga mutu moko ifo sikoyo asala nini a récupérer yango batu nyonso oyo bakobanda koinvoke Edingwe bobanda kolekela na nzela ya mutu moko wana siko corps wana lokola eza na pouvoir mystérieux wana po elongwa esika ezalaki na mboka Maroc eya Kinshasa na nzela oyo ezoya na avion na mopepe besprit bazali na bibale bocéan bamer banini bafleuve besprit bazali esengelaki mutu moko azala kuna oyo akokondwe corps wana oyo aza na kati ya spiritualité tango aza koya nango avant nano kuna asali cérémonie eya na cérémonie asalaki oyo akommunike besprit nyonso ya kati ya mboka wana puisque chaque mboka eza na besprit esprit babenga yango bancêtre ya milimo ya mboka wana oyo bakufa baza na bacimetière banini il faut asala demande ya sorti na besprit wana poko wana elongwa potango ayaki lokola conseil ya Lucifer besprit bayambaki bayebeke non quelqu'un ye awa osukisa mission na ye au diable apesa ye awa siko tango ezolonga besprit pe fo bapesa nzela alors akosala ba cérémonie na ba droit mystérieux oya kofuta omoni na opeso exemple moko
soko za moto ana passeport no olingo katisa na mboka mosusu ezaka na ba droit mo bafuta na DGM ce péage bon péage c'est le comme mosusu DGM dataka caché pour yo bima ce qu'on nzela makambo na zoloba frère nanga ba frère nanga mosusu o bana kati ba monde mystérieux wana bazo comprendre makambo wana. OK. Osomo panda oyo bazoya na corps wana. Nzela bisika ba monde mipepeza bazoleka. Ba cérémonie zo samba ba droit wana efuta mayo comprendre ngo. Nani ntakoza la lige. Ezana mutosa la babilo kwa. Ndeti na mwana na kendaki. OK. Ozo comprendre. Sikoyo na bibale nyoso na besprit o bokutana bino bomona kaka vieux ezokende. Mokomo na mutu moko asene tsalali boy azawana te. Okomona mutu moko avandi boazolo batota na kaka boy azawana te. Ana besprit o kutana bango na nzela oazo sola na bango bazoleka. Et puis bazo saluer grand maître wana zolekana. Oya ke ko travailler na monde mususu. Et puis grand maître wana yemoko paza sur place wana. Besprit na nyonso oya azana niveau élevé ke bango ba saluer pe na nzela. Nicolas avion. Oui, bazo saluer besprit mi pepe bali besprit bibale bazali. Et baliza na 16 ans pe na likolo. Obango yebita ke likolo e bibale zali. Bibale zandeni to mona wangote so ezali. E bale zali. Obango mayo esopana kana kaseza e utawa. E utani bale. E bale e tourna monde entier. Eza evaporation over ya siawa ya likolo e bale zali. Likolo ba monde zali. Quel jour soit ta image monu mbula basoso. Mbula basoso ba utapena otambola na. Bongo bambisi ba uta likolo te boko. Ya ba ko ya ba piscine, tout le monde a déjà. C'est pas déjà petit. Tango bazo passer ba kutana milimo nzela, yemoko grand maître na pas sur place au conduire pouvoir na ina corps. Pour la minute wana koya. Yende sikoyo azo utiliser muto aza visible bobatu ba mona sala boy loba boy sala prière boy kende boy yango komone musu muto atika net azo rêver yo mo net azo rêver ma o rêver au solo la ba o guider yango mo ne bandeli mo ba katia rebele lo ba bazongi ba bendi banzoto izalaki biloko nanga na kozwango biloko nanga na kozwango tonga na telemi na lobeli na be mission balandi ba benda ba sentiment lié comme ma biso na kufa. Po bela ba tenga ba bela maboma. Puisque yesa mi koti saki na mwana na ye. Siko panda bazwa na ba milimo wana nyonso ba dro ezofutama. Ba oyo pe za ekor wana za supérieur ke yango ba saluer yango mystérieux ezo lekana. Tango ekomi siko na mabile na ye. Et sengeli sikoyo tango kitaki wana cérémonie ezo salama bato nyonso baza musika omoni photo wana ozomona mwana telemi asimbi eloko moko na cercueil wana bino bomoni ka silence mais invocation ezo salama parce que prière ekosama même na kati ya motema ezo manifester kolakisa sikoyo ba centre ya Congo. OK. Oyo azalaki moko des plus célèbres na kati ya monde mystique et ça yesko na mabele na ye ba centre nyonso wana fo ba ya kwa accueillir ye milimo nyonso mabele ya Congo fo ya ko accueillir siko ndo moni batu baye kwa accueillir corps wana ba quartier population ba fan baye belé ndenge pe batu bakufa nyonso na kati ya Congo oyo bakufaki na masumu baza esclave. Il faut baya ko babima na ba cimetière baya ko yamba esprit o ezalaki haute na pouvoir par rapport à bango
oui esclave nyonso bakobima na batombo baoyo nyonso baa na baprison baa na bamonde ancestral baza na bamonde astral baza partout bakoya puiske corps wana oyo ye wana eza pa accompagné na ye moko aza pembeni bato baa na misu mine bazomona ye ndenge na ntongo bongo na moi bongo donc eza bato baa na misu mine bazomona ye azotambola pembeni na corps na ye po corps wana ye na pouvoir mosusu sikoyo eza conduire azoconduire mwana na ye sala eloko boye sala baesclave nyonso bakufe na masumu baza condamné na bamonde astral baesprit nyonso oyo baza na kati ya Congo bacentre wana nyonso bakoya wana mpona koya siko koyamba oyo azalaki grand maître na kati ya monde occulte ndenge omoni bato baye ebele koyamba ndenge mpe bato bakufa baye ndenge mpe baesprit baye ndenge mpe bacentre ya Congo baye koyamba ye ezalaki kaka yo moko tondo oyambi ye na bato bakufi mpe bayambi ye na baesprit mpe bayambi ye donc eko accueillir ye mais wana bandeko mosusu balobi ezali lisolo ya papa na mwana c'est comme si adeko bongisa eloko moko likolo non ntango ekiti il faut cérémonie esalama ave longwa il faut esalama ntango bazoya azosala mpe bacérémonie oyo bazoguide ye na ye moko papa aza wana kokasa te ke ye ndenge atamboli wana ekor wana etamboli ka na pouvoir bamystike oyaki na kati nango non ye moko mpe il complet aza wana azotambola mpe na kati ya bato ndenge bozoya wana ye mazoya aza wana mwana azomona ye baoyo mpe baa na baniveau mosusu eleve bazalaki mpe wana bazomona mpe ye me bakoyebisa yango te puiske moni secret ya mystique nayebisaka bato secret ya monde ya ténèbre ezalaka secret bimaka te puisque bopération mosusu ezosalama wana tokoya kosalela yango émission après enterrement tokoya kobimisa yango po towana eloko ya kobomba te wana ozo comprendre tokoya kobimisa yango après émission oyo na partie tokosala après enterrement tokobimisa yango ozomona donc azana mwana bazotambola azopese bakonsi azosala baesprit baye koaccueillir corps wana baye kosalue yango baesclave nyonso bakufa baye yango moni cérémonie wana efo esalama puiske akiti na mabele na ye azolobela siko bacetre ya mabele ya Congo oyo baye koaccueillir ye omoni na opesa exemple ndenge nini moni mokonzi moko mboka moko akabimaki ye na mabele na ye ezalaka na bato baka koyamba ye me baye koyambe physiquement me ye mpe na bato baye koyambe physiquement na baoyo mpe baye koyamba ye spirituellement siko efe eza na baoyo baye koya physiquement tokolobela ngo lemise ekoya après enterrement tokolobela ngo tomoni bakatiere na baforme nyonso bakati bazebola ngola batie pena basine oyo esengaka batya soki peut-être baa na komba misusu balati bakaske na bango wana so kaskete so maske misusu même pilwe na banguma mosusu azokotisa nguma monoko nayebi te to bawana mpe mabe eza lisusu kaka ndenge batambola Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit manque de connaissance Yesu Kristo aza nzambe nzambe azoloba na bana ya Israele bokeba feti emema mno na masumu te sentiment oyo zomona papa Yves sentiment oyo esilisa mpe bato bavi avant yango nayebisaka yo eza malamu losa mosala kopanza sango il faut dans la vie de prière madame no pe na ndako fa bongelaka mingi mpona yo donc faut za la intercesseur mpona yo pe neti ba dimanche il faut pe yaka kokumisa nzambe osambelaka ozomona c'est parce que bisika wana chaque quartier aye na milimo na ye siko yo ye na nani po bato bakufa baye wana baye koaccueillir corps wana
Ben démon ba ye kwa kei corps wana. Puisque ça là qui mutu moko élevé là qui na combien de démons yemoko. Batu combien ya pesi bakisi. Besprit combien bande ko utiliser. Ba setre nyonso oyo bazana kati ya Congo awa. Oyo bakufa bakunda bango na kati ya Congo awa balani na ba pouvoir mystérieux faut ba ya kwa kei payer. Puisque comme moko na bango kuna na monde na kati ya monde invisible. Oya batu bakufa na bamona monde sama. Donc comment il faut ba kwa accueillir. Na yebi sotangu to komi na matadi esprit na lobi photo zonga Kishasa pour que de banda musala na yo. Nenga kenzela makolo ko kenza makoto yo za deja mokonzi okota bonzela molaite ya mituka to za na avion na yo invoka veduni. Toto koti na avion nzungu ma famille to pumbo. Na ebisa kyoti to bimi na kati ya mayanji tonto bibe swa balobaki nini. Boye malamu mokonzi ya sika. Bango nyonso kobanda mayanjili o place kangame na fleuve. Ti place bandi na bakongo baki koyambanga. Na d'esclaves na bango. Avant na nos sacrifices, baki koyambanga par rapport à si sacrifice. Lokola grand maître kenda ki aye kozonga. Pour yon dozo mona ke muta kenda ki vivant aye kozonga kukufa. Mais le monde d'esprit batu bazano zo mona bango, yon na ebiso ke diable longola ka batu conscience. Mutu ana bakisi diable longola conscience ke liwe zali. Bazo mona ke yeyo azana ya zane vivant. Yango moni mususu na sentiment maloba lobi tokotel mi ça fait ça 5 mbote ya 5 secondes. Ozomona c'est parce que yebi kazane vivant. OK. Azomona azane vivant ba bobina na bango puisque mutu na Yesu Kristo lokola ngabo. Comment na mutu azalaki danger azalaki na bakisi. Akufi bonga pe na kokoma lokola yi. Mais faut na bongo la mutema mbala moko na osal sous sentiment. Il faut na luka Yesu Kristo ici kaba serviteur ya solo bazali na confesser masumu na bwa kabakisi ponga pe na kokoma lokola ye mais balobi to yeba esika to kenda terre papa maloba na bango ngasi ko na zoyebisa mutu nyonso na kwaza na bakisi na kwaza na bakisi otambwa na masumu na zoyebisa bwelele umoni ndenge tozala kaboy biso moko toyebaka place tangu tobotamaka toyeba peut-être place tobotite mais tangu toyena mokili boyi esengeli mutu nyonso yebesiko kokende a partir ya etambuseli ya bomo na yo otambusaka bomo ino ndenge nini pwete lifelo ezali ekotika na koleka te lola pe ezali eternité sika toutaki ekotika la pe koleka te soko tamboli pona masumu otambolisaka vino na masumu nga na ebiso lelo yeba ke place ezali felo tangu ya ngoyo chanze vie na yo se repentir kabona na satana na nzela masumu soko tambola kana vie ya sanctification di ma Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobix na yo zwa libatise otambwisi vie na sanctification soki liwe komeli yo lelo place no ekozala wapi na lieu di repos oke kovanda lisika na kembo OK mukolo Yesu Kristo akoya akokabola matiti na mbuma mbuma ekokende siko na lola na eternité matiti ekokende wapi na moto matiti za banani ba o bakangami na masumu OK tangu yozo sala kobo tangu yozo mela masanga tangu yozo sala bakisi o sala kindoko zo konto kende wapi ngana zalaki na bakisi na yeba kisoki na kufi place na kokena okende ko travailler na monde à ténèbres pour diable ebisa kibiso royaume malamu yango oto koboto na royaume nzambe OK diable za mutalukuta aliko kufa ye mokote aliko kufa na milimo ya batebele onyo so bazobina na baebi de akasa kokende yango moli bana bango lesengo baebi ke ba okena royaume diable ba ko travailler pour na ba koza l'éternité mais diable longola bango conscience ko yeba ke li felo ezali Pasteur Blaise Pongo azolandanga bamotebele na France. Tango nazaka chair abengisinga l'église na ina kei. Ayebi makambo nazoloba.
Tanz mukola koya ki sasa sala no émission na makambo na zolo bako. Abandi kote ya batu no bobongo la motema li felo ya li moto ali felo bakozika na masu na tombola loboko musapi. Pasteur rote menga na tombola musapi. Batu nyonso batenga kana bi pasteur pardon telemana nous na opposer question place wa. Na obi pasteur obi ke makambo zote yeza lokuta. Na miso bandimi nae tala diable aye bakako bebisa mitema bato ebele balongwa na croyance que Jésus a dans Nzambe que li felo yani lola pezani. Na obi pasteur est-ce que vraiment makambo zo lobeza na nzela tomoni li bende ya monene ya rai babwaki yango na moto elambami ekomi mai basaleli yango ba matière mususu ba barre de fer bani tomoni nzeto eza mubesu babwaki na moto etumbami ezike ekomi poussière mais ndenge nini baoki kozwa mutu babwaka na moto ata yo moko frère badik babwaka mutu na kati ya moto mutu wana zika ata bandaka koganga o wana eza enseignement te na bima na nga na kena obiti kokosa bandimi aokosa bino eloko wana olobezalaka te na contredire rien na prédication na kati église na bendisaka nga na bimi aza wana yebi makambo na zoloba ozo comprendre puisque diable alongolaka batu na ye nyonso makanisi ke lifelo ezali atalisaka bango ke tokozonga na lola tokobotola royaume wana il faut tokoma ebele yango diable atindaki biso toenvoute bato basala masumu topesa bato kindoki bakisi po tokoma ebele tobundisa royaume nzambe tosala nini tobotola puisque mission ya diable mpo na passe na yakanisaka ke ndenge abimisa bitumba na likolo akobimisa so abotola royaume wana or kakosaka bato ayebi ke ya kokota na moto na tango na tango ekokoka ani kokufa na milimo bato ya milimo bato bele po bakufa ne longo ndina tuni bangola wana o bazebola po yuko bana golata ngwa oui soto zungisi image ya kato mono pena bato kutsa ba photo wana ya bapende ya tini ya banganji ya bapende na nde kolata ngo na nde pe kolata mususu soki komba musu diable komandenga obi olata teni wana bapende to kolata Egypte alati pe Egypte no signifie biloko ne signifie bon bazebola wana omoni bandoki monde à ténèbres ezaka na biloko basailaka nango cérémonie o nzambe a interdire yango o bible boyi yango mo tolobaka na bana nzambe omoni nzambe apesaki Moïse 10 commandements ya loi loi wana apesaki Moïse loi eyaki kobikisa bato te yaki nde kokondane bato nde diable avandi na sima ya loi omoni Pierre abondeli ayoki nzala boye ange nzambe ebiso bitala bandeke wana zwa yango lia Pierre alobi na mibeko ya Moïse na loi biso toliaka banyamo eza impire te ange ebiseni o nzamba petoli okobenga ngo tso impire te donc c'est-à-dire loi evandisi babiloko moko ya ba cérémonie oyo epekisami na nzambe tolo bakaka rafia obongo ba pasteur obotsa ba photo na bango na église ba pesi ba ndimi ba chama za idolâtrie oyo nzamba boyi asepeli na ngote babiloko liza babiloko oyo epesaki monde à ténèbres nzela batu ba croire nango donc ba croire na Yesu Christo te ba croire na barafia wana soko lati obeleli beso ekoti na kati wana bandi ebandi kosalisa yo ba cérémonie yango moni na l'église musoba oke kozwa bakisi omoni diable ebisi bango alobi zwa pot de fleur au telmisa ngo likola cher tango zote zoloba na maloba nango zote oloba maloba nango yango muté bakosala ba miracle omoni pene église pena likola cher pot de fleur à monene ote batiango pour église de la propre pot de fleur ezalama mokoyoka ni biso tosalaki na ebisaki oke non ebalembonga bandai ko baluka fleur o edingo arevesaki
Fleur ou ezotelema liboso ezandeye. Donc bino bokota au mona ka fleur mais fleur remona déjà bino ki bango e ba il y a un problème sur donc babiloko ozomona babiloko wana bazebola wana bangola wana ezali biloko ya ténèbre ya bandoki basalela. Donc itango yo mwana na nzambo okesela babiloko wana omoni teke lelo ba Kristo yo liboso ki bana mapasa babota mefu bapakola mama bangola bana bapakola bango bangola esila pona ni bana mapasa ebele bazwa kindoki lelo pona bangola wana mais comment batu makamabe mais lelo esala mal chute pour batu baye na Yesu Kristo ba comprendre biloko ebele ya balwa wana liboso ya mort to ba kache ba chef coutumier ba raki ba ko sasu nini ma moyo ba chef coutumier bedingwe ne bedingwe oui ba ko sasu ngana lobeli wa kache eza matanga na bango ba ministère to moni bango penalty comédien moko moyombe gauche bazokima bako revese sese na butu bakoya tala omona tango oyo moto sali be mission to revese makambo ebele na ba pasteur ebele bazoye bakisi pa na ye bazobanga kokenda bamona ngamu nde kozwa bakisi kuna bako revese mais ba musicien ebele poto panzi déjà makambo ebele na internet bato balandi yo kasi ba pasteur ba musicien balandaka te si balandaka biso yo ebiteke chaîne no bato balanda mo ebele siko ba chef coutumier wana lokola maître spirituel na bango akufi tanalande mission moko ye moko edingwa vie alobi mutu amemaye na cimetière ya koko na bango ayeba te même papa na bango ayeba te même yaya na ebosala kine mission mona landaki alobi yango wana ake komona cimetière mais na butu amoni koko wana bimeli aboye kofungola makambo nyonso koko wana azalaki agrupema ozokopona yango na yebisa yo boye na bandelaka koloba na bana nzambe nyonso bayoka balanda mutu akoki kokoma ndoki te sa bandoki ya famille na ye bakaba ye na makambo wana mutu akoki kokoma un grand sataniste te sa bandoki ya famille bakaba ye na nzela wana mutu akoki kopesa mwana na yo ndoki te sa nzela ya bandoki ya famille na yo bakota na kati nyonso eutaka na makambo ya famille omoni ntango bakatiere batemba lobike non bakisi wana banzungu wana eza ya famille te eza ya biso bakatia nde basuka nango yoka ebimani babandi kozongisa bango na nzela siko place moto azwelaki na biloko na ye balobelaka yango lisusu eloko nyonso ezalaka na source ntongo nga nazalaki na mokili na bakisi papa Yves tokoki kovanda na yo totambola na yo me nabetela mpe lisolo ya kisi te me mokolo moko boye na bengo yo mpo ozovanda boye ndeni mamisano osalaka boye esengeli na oyaka zo eloko boba famille epesi nzela même kutu diable Lucifer pour abanda kupo aza omniprésent te Yesu Kristo ndaza omniprésent pour abanda kokota na kati ya famille na yo loka bebisa famille wana akoluka atia antenne moko na kati ya famille na yo oya kozala ndoki oya kozala kitiste oya kozala ndumba akozala momeli masanga atie na kati ya famille na yo akomi antenne na po ya zwa porte ya kokota po soki atie te akozanga kamera kokotela dans ba chef coutumier na bala mabete nde ba ki mais ba chef coutumier na ba ye eza recommandation monde à ténèbres faut ba ya poso ba yete ba kozwa ngambu na butu il faut ba ya ko se présenter puisque dingwa zalaki grand maître na bango ba ye ko saluer grand maître na bango ndenge na ebiso même ba démon ebele o ba fonctionner na kati ya RDC même batu o ba kufi na kati ya RDC awa bazalaki l'esclave monde à ténèbres et si bakunda bango kala tango ke bembe wana ekitaki na aéroport bayaki na kati ya population etambolaki omona na bamituka ebele wana misu na bamakoda bamoto bango mpe batambolaki nango bazalaki mais na ante accord normal tomoni bato balobi plus il faut kaka champion le fils ye moko akota oto mosusu mpe bakatia mosusu balingi bakota famille bandeko bafan oyo bazalaki comme baresponsable bami bayiba il faut tokota na kati ya mort bato mosusu baboyi babi il faut kaka mwana ye moko akota mwana akoti kaka ye moko na kati bato mosusu babi pourquoi mwana akoti kaka ye moko akesala nini mpona nini famille mpona nini famille mpona nini famille mpona nini famille mpe baautorize mwana akota
Yo kasi na famille bandoki bazangi. Fallait ka komona bango likolari. La ndangai papa. Totia makambo na mesa. Makambo nga na zo expliquer yo oyo babetelanga te o na yebi te o na yoki pete o nga mona sala na mona. Okay. Yo kasi na famille bandoki bazangi. Tiesi na famille bandoki bazali. Pondi make na famille bandoki bazali. Fala komo na bango nyonso ka likola ringi. Pondi make bazali. Non. Tala. Na vanda mokomso famille vandi sande na komi pasteur ba komo tuna nga makambo. Na lobi sono bina bando bimisa makambo nyonso o ba vérité liboto ezo panza na kasi ya place ya. Pona yebi bandoki nyonso na famille atata ndenge bovandi awa, na yebi bandoki nyonso na famille mama ndenge bovandi awa. Na yebi pe nani o azana banzungu asimba banzungu awa zali, mama ta na ringi ta bunda taki. Mais sono bina banda ko panza basekele wana ana banda kutanga na poso panza famille hotel. Mais na yebi sibino ke famille na koti Yesu Kristo na tiene preuve. Mutu nyonso ana kata famille wa sala nini? Abongo la mutembo zandoki bwaka kindoki ponga na yebi yo. Donc wana ko mona bandoki ni ko wana papa ya famille ya libanda ya papa na tozole ko yo na yebi oyo ndoki oyo nganga oyo boy bango pe ba yebi za grand maître non pe sa bango ba instruction puisque ngana zalaki représentant ya monde satellitaire Afrique mobimba ba pesinga 12000 démons na osana bango renseignement ya bandoki. Donc bataba niveau ya yoboy basate ba kende na est kuna bangi no konti na sota na bitumbo te. Mais yo kanisi bitumbo mutakosili sango zaka Jésus Christ soki ba pasteur nyonso ba komi kosela nzambe ya solo, peuple congolais asaleli nzambe ya solo atiki motema mabe puisque nzamba renyaka esika motema mabe zate. To mona même na kati ya l'église ba otela batu ba poison. Tomo na ba pasteur ba okende kozwa kisi poizik sa ba bafle ya ba musique ya ba pasteur mosusu. Tomo na ba pasteur koyinana mais l'église tondi komanza ba kosala. Nzamba sala kesika oyo pardon ezali bolimbisani ya solo na kati ya miteme ezali bolingo ezali ndenjamba salaka. Yo kanisi bato bazobunda na este kuna binemi wana boyi banguna ya Congo o ba otangisa makila bana Congo. Bazana kindokite bana bakisi te si ezali. Yo kanisi bato abakisi o baza na Congo oyo bamona makila na bango ezotanga bazobunda te si bazobunda pe spirituellement bazobunda pe bunda pe pona mboka guerre ndongo monye bunda makane bunda maka spirituellement pe physiquement. Okay. Ozo comprendre mais eloko oye kolonga pona mboka na biso ezaka kabiso bana mboka to luka Yesu Kristo. To gumba mabolongo na biso to sambela pona mboka na biso to sambela pona bakonza mboka na biso to sambela pona basoda na biso nzamba pesa biso makasi mais esala mame to sambela na bosolo yo pasteur osela ba mafuta yo pasteur osela ka ba maya bibembe solution ni yo ko pesa pour être monde à ténèbres na posemela makila. Mabonde lile ko détruire misala ya monde à ténèbres puisque bitumbane sala nini ezwa solution. Mais loko malamu mokonza mboko apesa kipe mboko na maboko nzambe tant déjà malobe bibi siku etikali bana mboka to sangana mutu nyonso aza vrai congolais na minute oyo il faut luka nzambe na bosolo pona mboka tala nini yango affiche yango benda ngo bien journaliste caméraman benda affiche bien. Okay. Toza na 2 semaines ya prière pour la nation na biso Congo thème na biso ezali soko tangi thème na biso a jeunesse ya kotangi na biso thème na biso ezali cœur des nations au cœur de la nation au cœur de la nation. Okay. Donc tozo sambela pour la nation na biso Congo tolonga bitumba oyo donc tote Yesu Kristo anje to bandaki yango to kotaki déjà ba retraite na ngona ba veiller siko to sela ngo séminaire ya kobenga ba jeune nyonso
ba jeune ya basi ya mibali baya to sangana to sambela po nzambe alongisa mboka na biso physiquement et spirituellement elongo na Yesu Kristo to sala nini tolonga yango na kata retraite na malobini tozobondela pona mboka nzamba koki alobi te masali nani yebiso ke prophétie bikisaka ça c'est vrai. Yesu Kristo aye yebisa na place alobela prophétie Yesu Kristo alobela prophétie te prophétie bikisaka te ndoto erataka te mais prophétie erataka so to tse elikia na prophétie te to tse elikia na Yesu Kristo ndenge to bandi kobondia na salake mission moko na tie bande kwebele bakomi kobenga benga na obi non za tiate na longole mission na osomo tozo bondela nzamba lola to banda deja yango sikoyo biso na église to bondeli to ngi to benga pe ba jeune bana masumu baya ba confesser bakabona na masumu bandi ma Yesu Kristo lokola mokonzi pe mubikisi to bondela pona mboka na biso Kongo nzamba bikisa Kongo nzamba batela bato bana ba este kuna nzambe apesa basolo na biso Kongo makasi apesa pe bakonzi na biso mboka sagesse. Ok, toujours un peu wapi yo moko vivant makambo zo betela biso lelo donc to loba ndenga kotaki na kati wana akendeka kotala forme peut-être ya corps ndenge ndeko papa to pe ya na biso ndenge azongi to il faut pas changer certain parce que makambo fait ça les makambo libanda mboko za développer ba certain ma ben aussi ba zangi o ba chaka na kati ba chaka po mouvement nzoto ya moto to pe nzelege ya po malili ko sila ebe bate peut-être ba kende ba longo na certain wana ba changer certain mususu ndake kotala mais pour la cérémonie peut-être na zela pourquoi batu musuba bakota batu musuba boya pourquoi famille etikali kobimisa po totali tomoni bana baleki tomoni pe baleki na eba papa mikolo bazali pourquoi ba papa na bakoti te pourquoi batu nyonso bakoti te na ba oba biso photo kota so baki na décision kota benge bakota mais balobi kaka na monoko na motema eza bobangi vous comprenez moi na yebi omoni na ba morgue ils ont morgue ya li département ya monde à Samadogo aux na cimetière besprit bazalaka grand maître akoti wana milimo nyonso eza wana faut soumettre na ye oye kufi sans Jésus il faut bakeyir pe besprit o ba na kati ya morgue wana il faut bakeyir ye ba saluer pe corps wana pour na kati ya morgue besprit pe bazali oh oui na kati ya morgue besprit pe bazali tala papa ndeko no akufi boketcha na morgue ko sala fete te ko tape souci te ka pona mbongo te zala na 20 exception makambo ebele le kawana to kundola ngo ne misuko ya oh ya ona biba kunde bembe to kundola makambo ebele voilà to komo kenda na o ezali comme réalité ba maman ebele na quartier question na tuna yango pe papa Jean-Claude Mama bana na bango babiki na maladie ya liboma na nzela ya champion dingo bana na bango babiki na bambasu na nzela ya dingo bandeko mosusu babiki na makambo songolo paka na nzela ya dingwe misu pe bazwi remède na nzela ya dingo tolo baba oyo bazwaki ba remède na makambo wana nyonso tozoloba comme solution ndenge champion dingo lelo comme réalité pena tigi biso to moni koreye lobe oba kokunda toloba bandeko wana ba maladie raison ba solution bazwaki na makambo na bango egebeba mutu oya kobika oyo kotaka lola pardon ngolo bani na bandeli koloba mutu oya kobika oyo kotaka lola eza na bato mosusu nzamba bikisi awa afungoli pe na porte lola bato wana ba continuer na kotambola na via sanctification
Papa Yves diable abikisaka te. Diable akoki kobikisa yo na malade ya mbasu. Mais oya tie kati na yo eleki mbasu. Oya zwi kati yo eleki mbasu. Diable akoki kobikisa mutu na malade ya liboma. Mais oya tie kati ne pas zwi kati na ye eleki mbasu. Puisque mbasu wana ndeko badika zo landanga bien. Mbasu wana batu batiaki yango eza bandoki to monde moko ténèbre. Ténèbre oyo eleki yango na nguya elongoli mbasu wana metie lokwa motuya webe lokwa motuya ete caché à 66 marque des bêtes numéro ya chambre ya prison satanique eza na batebele baza na vie baotambola abika na maladi panganga moko asunga ye bayiba biloko ezonga mobali aboyaki asala seremi mobali azongi. Les conséquences, au vivre quand on vivre à peine à mon Dieu. Mokolo kokufa, l'esprit à mon Dieu, on a des bakoya pour zoyo qui vivre. Et ce qui est soyez place nous awapi, il fait. Ce qu'on y a besoin de biki na nous. Monde à ténèbres dit que ça avec intérêt, mais Jésus Christ dit que ça sans intérêt. Il y a mon endroit cimetière. Mais monsieur Benetale, va dans le cimetière de Alingato, qui est dans le cimetière de Yesoye Matanga, Suga Matanga, Azongi. Mais évitez, est-ce qu'il y a un univers où il y a un kiwana? Il y a un univers où il y a un peu, ou par exemple un musicien miné, il me soucie pas d'un retard, un corté, dans un cercueil. Et si nous faisons un niveau pour la news. Ok, merci. Nous avons une question. Nous avons un témoignage. Toke ko take pasteur moko na Ndola. Oto bomaka na Zambi na Ndola. Tant que na cimetière, d'esprit cimetière baka ko take biso. Mais doubler wana Lucifer mutape saka. Ngai na laka fachera Lucifer be représentant monde astral. Monde astral yana samai. Mais tout comme le cimetière, il y a des gens qui ont permission. Le cimetière est un monde mususu. On a salé là qui maille, le monde astral, on a salé là qui monde satellitaire. Ils ont un katabo pepe, monde de renseignement bandoki. Le mot bandoki va pumbwaka. Vous comprenez? Mais monde samadogo est un monde mususu. Et mususu yé azalaki na guerre na démon ba wena nini toyebiti est-ce que bomaka représentant na bango moko na mokili pourquoi ça appelle guerre na esprit oza esprit okoma esprit vivant otambola ka mwana guerre na esprit okanga musu mutu na bango moko bo prisonnier na monde yo sela po yo za na pouvoir besoin bon ti côté bon bundisa yo alors okolinga monde wana te mais peut-être mawa mutema mawa et ba misusu pe diable apesa bango condition na monde azalaki yo okomone bembete yo okokoma na cimetière te apesa e condition na ko respecter monsieur mutema mawa tombo belé peut-être ndo ki peso ki abomi mutu amona ka mutu wana te ndo ki pe soki alinga boma moto akomaka kokima moto wana atalaka moto alisumeli te. Il faut eba biloko wana ba conditions ezebeli o epesa makakati na ba. Il faut eba biloko wana. Abo il nekopol alingaki plus mbeteke. Mbeteke to kimbateke. Kimbateke plutôt j'allais dire kimbateke. Et kimbateke jetonda kimbateke. Malbi batu moi va visiter pene za bienté yango fils ne moko albi yemoko a décidé ba mi maye kaka kuna ne kopol pour visiter pe ko ya bande ko mona ye bata papa la mama vous en ba contrat ne bande ko mususu ba lobi ba contrat ne o ya signa qui c'est parce que oke ko mona azaki vivant malaki na ndako kuna ka vivre ka. OK à partir kimbaseke lakini ndako moko atombo oya vivre kake kuna nde alingaki bataye kaka na ndako na ye wana meza na ba cérémonie muso ba demande ba cérémonie oyo mwana ye moko ayebiki
pour l'accès qui est déjà toi mais quand ça qui katina aux hommes on peut sur exemple bato ba matière musuna masuwa ba voyager masuwa ekomi mu pepe mbonge masuwa ko kende ti ba benga kabato oya memaki suki ya motuto manzaka kena ngona mboka asa nini avoka te amibimisa amibima ok omona motu moko ya mitenga na bilamba motu suki na manzaka ifona ke poza motu mobimba ifona ke na ngomboka bongo lobaki te pona ni tango le bombo ya basali ba cérémonie pour ba komanda masuo wana pe bakotaka mingi bamezo kwa basali ba cérémonie ba kwa ki ba tsamba ba makaso ba laki ba lobi malobati c'est que guerre spirituelle moko za ok motu wana babomaki eza na bandoki musu bazaki contacter pour baboma motu wana ako compliqué et musu yo moto mi mabiloko wana kokufa na nzela yo moni bato mingi azubila mbande kona akufaki bamanzaka basuka memi na mboka tant kaka ke na mbo ki pesa boye pasali ni kona akufi kona to bandoki musu bazaki contact na ngote pe bato mingi bamema babiloko bazapeka bandoki yango baninga bandoki pe bazaki contact na makambo wana tende babomende ko wana po bemende wa musuni bino bomona ka suki nini mais musuni ya boto memi bobo make poani babomi yo moko pe musu awuti mboka ekozonga umelite boka senene akufi c'est ça babilo kwa mais siko maloba mawi respect na muzati toloba ezana cérémonie pe salema pour que ba bloquer déjà et sala yango zomona ba silence ya mwana na puisque zalaki déjà préparé za monde mystique tenabi ko bondela mwana pona ekene na mona ko pesa yo réponse wana komango na papier balandi biso nyonso pe bakomango ba rappeler biso ngona ba message toki mango te na peso réponse wana parmi ba réponse nyonso na oyebisa yo bomba na loba ngona suka après enterrement ok voilà pour ezana loko esalame pour ba changer de sélection to koyeba ngona et monsieur koya après enterrement voilà tomo ke na suka oyisaka biso une fois d'enfant na yo akomaki ami na yo chaka que le jour akufaki botie corps na morgue veiller et après jour enterrement te wana bakor ebanda ko bima voilà corps et lali et veiller corps et on a si c'est lali l'homme qui guna cérémonie salé magana butu bino mozala na moi ezama na moi plutôt ezama na moi butunga na kendaka te butunga na kendate na aka ko kende air tardif déjà nga na préparer na kata temple na nga to sololi na ye na temple oui to salaki na ye na temple na benga ya ti nzambe ayi ko benga nga nde tokabwani na ye tobande kosolola na ye tokutana na ye yaki akufa bino nde bomoni ya kufa yango nayebisi yo ke diable alongola moto conscience eyebaki lifelo yali aokonteka na mabebi ke soki nakufi na okendanga kotravaille kuna donc mpo na monde ya ténèbre liwo ezalaka te yango nayebisi yo ti ozomona corps wana ezoya ye moko aza wana sur place bato po baza omona baobina baosepela baosala baceremonie bayebi ke baza na ye sur place esika wana baotambola na bango cérémonie esalami na moi bakatiere ebele osali oyo bokoya kosala towelaka pouvoir wana meme na ye moko avanda mabimisaka mwasi ne pas kweya mwasi ne pas kweya bato moko bafilmaka mpe bandeko fo bacomprendre na bepoke oyo ezalaki na internet ezalaki na vitesse ndenge eza lelo te fo bacomprendre lomoyaki basystème ya bacassette bani Tchera lobako ya biso ba image to ebite soka leki to pese ngombe to nini to ebite kwa la mosali ya nzamba la kaki na bana nzambe me to moni la kango te ba mais si on a ngam edingo to le sale matin olobi les jours enterrement mozomo na teke yo la ti photo wana ba cérémonie de jeux au salon
et puis quartier rebelle ba comprendre de ba sukoli maboko ba ko batela ba vie na bango pe bande ko na bango balandi be mission ndenga to sala ki no ba bandi ko benda bana bango batoyi tu skoyo ndenge nini ya chazo se retirer ya chaka bo soki boza ba quartier rebelle wo ba yaki ko welela me ba yeba ki te kenga na zaki déjà préparé nango po chaka zalaki mutnanga to ndo travailler na ide est-ce que ndenge nini ya champion boya osala te ba koya osala me bazo nganga na fungoli bango misu bakokufa yebi oya chaka batu ko combien bakufa na banda kotanga bakoba bakache bakufa après cérémonie ya chaka batete poilu bazapi oya résistaki tokotanga teo eza TV bango moko bayebi ndenge na fungola ki bango misu batali ba wana zalaki prêtre nzambe nda fukai azalaki danger kutu koleka même biso puisque champion kuta kokai te anyonga kutu champion mais Yesu abengai makambo alobi tokotika bana même ba famille bon ba bengi bango matoyi do ba serrer bango yango moni ba se retirer ba quelque part Jo oya sali nini aye ko sauver biso pour la fungoli bango misu balaki na ignorance OK pour ba se préparer ki de mona ki de est-ce que yo moko oza journaliste o mona de ba défi wana ndenge bandaki keza biloko famille teza biso ka quartier misu ba bingana kozwa yango misuko tongana to likito sali de mission na super promo TV na DVM Daniel TV na Kisasa Mode TV landi au moins que ba se retirer ozoyo kango studio parce que kango so balobela ba bango so balande eza ya mwana na eza ya mwana muto apusa na ezate mwana de abandi ba cérémonie banda Maroc tout wana ngosa bango ba jekizeni azana papa na se place yo ko wele na do pouvoir rien sur moi na meli c'est qu'on a nyango oyo déjà yebi déjà qui risque y aller au mitami wata o balobe biso pe photokota balo bakani no so bakina poso kota balinga basani nanya ni ngokanda ba OK voilà donc tokomi na suka liloba na bana nzambe na bandeko surtout bota la biso c'est un moment numéro de téléphone beauté programme ya etonga aussi une chose tokolinga oya bisabana nzambe Jésus Christ na suka émission na biso comme sauveur aussi Seigneur et sauveur oya misaye bango mais na kotuna pe motuna ya suka na otigelo mikono ngo oyesaki biso il faut sambela nzambe apesa yo makasi makoki ya kokende veiller okende osambela pour que oteya bana nzambe ata pour 30 minutes na bakacher na bana nzambe ozala matanga ya dingo ti lelo ya nzambe apesi kaka te ozana biso na veille na pas du peuple mutuna ya wana tigelo miko et ya no ya liboso na mutuna na oyo tuni ngai ndeko Yves musala nzambe apesi nga déjà yango oyo na sambela po na mboka Congo po na bato ba okufa mingi po nzambe apesa kimia na Congo to sambela po na basoda na biso FARDC to sambela po na bakonzi na biso nzambe apesa bango sagesse abakise na bango biso sagesse nenga bakisela ki Salomo mboka na biso evanda na kimia po eteza mboka o nzambe apesa ki biso Congo musala nzambe apesi nga yango wana le reste tout ça l'évangile batnyoso balandi yango soko tali même bakache rebele babiki na liwa o balingai kokende ko welela bakisi wana lelo nzamba sauver bango babiki na liwa et musala nzambe ya to sali yango wana ya kokende kosangana na bata bakisi nzamba permettre yango te po ya lobi na Psaume chapitre 1 verset 1 alobi esengo na moto oya tambola kana lisanga bato mabete avanda kapena bato bachola kanzambe te donc place o ba cérémonie ba fumu bazoya ba kacher ba opakola bangola ba osa ba cérémonie ngana kende komiko ta place wana ekosepelisa nzambe te donc to tei déjà na bato balandi na bango bato bakisi balandi bakimi déjà kosala ba cérémonie omoni ke musala nzambe déjà esalami et oyetikali na koloba na bana na nzambe
babongola mitema na bango bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi bandeko o bakangami kaka na bakisi muto bakisi koleka bino ye wana na cercueil diable longola o conscience te lifelo ezali ekotika la koleka te lo lezali ekotika na pe koleka te bakisi ozosalela lobi soki Yesu Kristo aye place no kozala lifelo eza na litomba moko te bobwaka bakisi peut-être ozomona bino mo bopesa ba pasteur bakisi oyo pa kufi apesa ba pasteur bakisi yango moso amona ki place akokendo tika bakisi wana eza te benga na nzambe na défi numéro na ngezali 081 43 30 475 081 46 14 476 Yesu Kristo na nzamba défi omoni place akobwaka bakisi wana eza te benganga na koya ezo zana ba pays étranger toko futa billet songa na kokina mbongo ya billet te toko sala émission toko yebisa bana na nzambe bakopesa mbongo ya billet wana toko ya pona kotumba bakisi wana toko ya pe pona kobondela nzambe ozana ba cas difficile muta traitaka cas difficile pona libela ezaka ka Yesu Kristo nganga traitaka cas difficile te ndoki atretaka cas difficile te diable atretaka cas difficile te peut-être okenda kozwa kisi ba mwana ozaki na liboma balongola liboma wana mais oyo batia na kati ya mwana na yo oyo batia kati na yo eleki kutu liboma wana peut-être okenda na ndako nganga salisa yo mbasu pote kauka mais oyo batie kati na ope bazwi kati na yo eleki pota wana puisque génération bana na yo tango kenda kozwa kisi wana oteka bavi na bango ya omoni mabote ebele lelo bana bakuluna lelo moni mabote lelo ebele lelo bana bandumba lelo moni mabote ebele lelo bana babala mabote ezalaka te bana bakola mabala ezalaka te bana batanga baklase misale ezalaka te parce que mama papa okende kozwa kisi na kati ndako nganga po babikso lelo komoko moke menganga benda libota na yo mobimba yo moko moto teka libota na yo ozana baka oyo baka difficile oyo malade ezosila te se multiplier numéro est affiché wana ko hésiter te benga 081 43 30 475 081 46 14 476 Olinko landa biso po beti DVM Daniel TV okuta ba témoignage ezawana ba prédication ezawana ba prière ezawana église ezali na Masina Petro Congo na terminus référence à Renzazi avenue Kutunga numéro 7 tosambelaka mercredi à partir de 17h vendredi à partir de 17h dimanche à partir à 9h30 12h30 tosilisi tozali église ya combat spirituel donc Yesu Kristo azosala misala bato bazobika na maite na mafuta te na mungwa te biso tolukaka lokumu na biso moko te ke moto abiki apesi témoignage bozwa témoignage abotango na bémission po bato balanda bayebele non Yesu Kristo alobi esika mibale misato basangani aza na biso elongo donc soki kaka yo ndimi ke Yesu Kristo azali nzambe obengi biso numéro ezawana ozana bandeko bana problème bana Kinshasa yo za libanda tinda bango adresse yango wana na Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7 Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7 pesa bango adresse bakoya toko sambela Yesu Kristo akokita akotraiter baka difficile nyonso ya yo pe ya libota na yo akobikisa yo na maite na mafuta te na mungwa te na mabele te na pratique moko te kaka na kombo na Yesu Kristo soki ondimi pe ofongoli motema na yo okobika nzamba pambola bino esika bozali bosimi motema na bino toke na kosambela olandinga na maloba kolo Yesu Kristo ozali tata biso tozali bana ozali nzambe na ngai yondo kufelaki ngai okabaki bomoi na yo ponga nazwa bomoi na ye liboso na yo nakoki te naza moto na masumu
natambwisaki bomoi na nga na makambo oyo esepelisaki yo te. Yango na yekoli epai na yo, yokela ngai mawa, limbisa masumu na ngai. Kotangela ngai mabunga na ngai te, kanisa makila na yo, oyo sopaki na ngomba Golgota, po lelo nga nazwa bomoi. Kolo Yesu Kristo na fongoli kati ya motema na nga. Yesu Kristo kota na kati ya motema na ngai. Yo mongu na satana oyo etilizaki bomoi na nga. Na nzela na masumu onyokolaki ngai tango molai. Kobanda lelo nga na yo tokabwani. Bomoi na nga esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo efuti nyongo na ngai. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Bien-aimé, na pesi ba condoléance na famille ya pasteur Nangai, encadreur Nangai, papa Nangai Chibin. Na pesi ba condoléance autaki kobungisa mwasi na ye mama Clémentine. Matangi zalaki na résidence na Yolo, bazwaki salle na Yolo Sidiwana. Lobi lelo ezali veye mortuel ekozala na salle oyo ekangami na cinquantenaire kombo nango ekimi ngai lobi tokozala na cinquantenaire soki Ave Maria wana salle wana toza wana lelo lobi tokozala na kati ya cinquantenaire po corps wana eza na kati ya cinquantenaire wana corps wana eza protégé na makila na Yesu Kristo. Donc lobi tokozala wana pe lobi kozala enterrement. Nzambe a bomba molimo ya mama na biso, mama Clémentine, mama pasteur, mwasi ya papa nanga Chibin. Ba condoléance na fayi mobimba, courage, nzamba pesaka pe azwaka. Ba mbote belé na bandeko nyonso basili kolanda biso papa Avelino Nangola. Séminaire yango wana tozo sala, il faut to bengisa pe ba musicien o ba yembela kanzamba solo baya kobeta na séminaire wana olingi ko soutenir biso to bakisa ba fiche to bakisa ba track po ba evangelisation na nzambe sala ma milimo batu ebikisama to prier pour la mboka na biso Congo. Nzambe abikisa mboka na biso Congo, abundela mboka na biso pa batela biso. Numéro na biso eza affiché wana obengi biso. Nzamba pambola yo, mama Thérèse sikozali bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutene miso ekoya bambote bele. Amen. Nzambe azala na bino. Merci. Avocat.